Video ya bana membre ebimi eniatimbala moko anniversaire ya bébé Rachel. Non, non, non. Nandimaki te, hein? Anniversaire o ya bébé Rachel baya koniatango na clip na video clip ya bana membre oyo basaleli bango. Tambe nanga ba cameraman o ba filmaki anniversaire ya bébé Rachel. En tout cas bo baby na kamwe clip moko ebimi video clip tikana lo bango malamu video clip ebimi ya nzembo pona bana membre ndenge bakokisi 4 ans. Bon, na kokoja tembete Rachel akokisi kaka inane me bana membre bakokisi 4 ans. Nzambe nanga meko kamwa Angelo batu baye komemise ngambu baye kosalisa anniversaire azoyeba tina te. Me bana membre bayebi tina basepeli po oyo ezali surprise bongo nzembo yango. En tout cas okaka penzaki chanson dansante bongo ndenge baza kobina baza kobuka loketo. Nzambe nanga bo tika na pesa bino na mbote o nkolo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Aïe, soki na kopesa la mbote boye ezali nde naza kobina meme na munoko pona koloba na tali clip me gu ndenge baza kokata danse na tali muna aza kokata danse ozonga kote oyo chef mokonzi otala ndeko na biso wana abina lemba te na liputa aleli bango na soso ozonga kote oyo nzambe na ngai ya gros bébé tozolobela petit bébé te Rachel o basaleli anniversaire mwana bato innocent ya nzambe na nga clip video clip ya feti anniversaire ya 4 ans ya bana membre eye koboma na tala makinu o babengaka danse baza kobina baza kokata danse pe baza kolia miya temo ye azoya kaka abombe kaka azobendana malembe na cabriolet akiti yoka arche nzambe nanga. On dirait moutaza kotambula na ba pelouse ya Maison Blanche. Oh kolo nzambe nanga gu elongwe posa elongwe ya kotala lisusu video ya bébé Rachel. Bon bébé Rachel akosilika ngate ye azana e bébé innocente mwana bato azaka na besoin basombele bombo mambo esila metala makamba lukeli ye orien mpe echabi me bon, il y a bi, mais mali, chance, to bonne chance. En tout cas, na yebite, et loko na yebi, batu mususu, clip mususu, anniversaire mususu, et ye koni atango, na yebite so ezalaki coïncidence to nini. Na yebite soki surprise ango, ezala kozela, e beta anniversaire ya bébé Rachel likofi na mukongo to ndengeni to likofi yango ekezwa garde corps batu oyo alia ba K-pop ayebi même pas kobunda bakoma misala ya saki ya mbongo mais awa babini bakati danse bongo yoka nzembo dansante ozobeta peza kobina otali clip na sengo nelengi balakisi ba mama bana membre balakisi ba papa FMI bamonani bien posé na calme nyonso azako vivre pe azako dégager beauté balakisi ba mama bana membre na kanisa bomoni
mutu na ba rich beauté na kati o na yebaki teke azalaka wana bo o babombi elongi ata bino boza na foto nete menga na yebi ye pe naza na foto na ye na pesi ye mbote na oya ye molongani bon ata aza mutu mwindu to aza mundele ou bien chinois na pesi kaka mbote bien sûr na yebi couleur na ye alors ba oyo nyonso bana membre babimi tomoni pe totali me likambo ezali nde ya somo oyo clip oyo euto niata oyo nanu atali te kende mbangu otala koluka kutu te okende kotala lisusu oyo ya bebe Rachel parce que okoya koselisa guna yo ya clip oyo ya bana membre tendresse dibinda oboyokaka mwana muluba loketo pete agumbama apesi loketo yango bon en tout cas natali nalobinga befo na bina kaka na loketo nasilisa kobina te nzambe na nga kolo nzoka Angelica Madelena abinaka boy kolo na comprendre sikoyo ye tango abotaka bana wana bota eza teke ye mutu asalaki na makasi bota eza luketu wana mutu ebotisa ye bana wana kolo tango aza kodingisa luketu ozomona penzaki oyo akokoma meme na 15 bana onkolo clip oyo kolo na moyo za kosala lelo molunge ya ndengwana na tala clip epesinga elengi ponga na za kotala nanga Karine Mokonzi na chateau naza kolanda video o bavandi na kimia baza kozwa mopepe na bango ya kimia nalandi nalobi te tika nasala nanu mwa tour na beti mwa tour kozonga nazozonga boye nalingi nakota kaka boye na Facebook nalobi te tika nakende na YouTube kokota na koti na YouTube mbala moko ebambelanga yango na tala YouTube ebambelanga pan nalobi o likambo ni otoleka na chez Mokonzi na kota boy me nalukaki makambo te naluki makambo ebandelinga kaka mutazoli ya soso na mbele koninia rich me ya kobina na tala boy nakanisa ba kobina te nakanisa ba kotelema bazotala kaka nzembo zobeta me balakisi makinu biloko nga nalingaka en plus makinu oya mboka makinu bio imaginez makinu we ya bio ezalaka kaka elengi ezalaka kaka gu ezalaka kaka sukali bana membre en tout cas eloko basaleli bino soki bosepeli nango te en tout cas na kokamwa soki bozobina nango na bandako na bino te en tout cas na kolela soki bokozala nango grave tina ba telefone même na ba chambre na bino te na kokamwa soki bokolo ti partage yango te na baninga na bino tina misala en tout cas ekolelisa ngai pamba te oyo basaleli bino eza kado moko ya kosakana te kado moko ya kitoko makasi na elengi en tout cas félicitations na ndeko na biso ndenge asali eloko ya moto lisusu boye na sepeli na ndenge asalaka ba chanson moko ya kitoko ya modèle boye parce que oyo vraiment lokola ebinisi lokola eza na rythme moko ya kobinisa mabina oya bio en tout cas ekotinga kokota vidéo clip en tout cas ndenge batie ba photo ya bana membre epesi elengi lokola pe basi baleki bele esali neti ba fleur na kata lupangu mibali pe baza baboga mibali pe baza pose mibali pe bazali ba oyo esengeli bazala ayayaya bongo sikoyo ba oyo ya kote kuna balingaki babwaka deja bakumisa feti ya Grace Mbisi babetela ngo tolo po wana eza feti ya Rachel te même soki nalobi na benga Rachel siko basalelaki yo feti aoloba nyanya ayebi rien ayebi ate likambo eleki wana te wana ezalaki kaka systeme akozoma bonza mpo na Grace Mbisi me oyo nde eloko ya kitoko gloria bisiko za lela ayaya jali show namonaki okendaki feti ya libala me lela parce que oyo ye antukolela
Cynthia Kapash. Yo na molika bakoloba te na molika bakoloba te lobana tuna yo ba oya yo ba gogoger ba za na muta koyembela bango boy bon tanga mosombuta likazu oyoyo ayeko trike ba juriste bon te na mona soki sawa pona koloba mingi bilobela ekomo yelanga pona zui déjà vertige ya kosakana te mokili yango en tout cas ezali penza elengi awa bilengi na bilengi kaka na net mama YouTube boma bato pesa bilengi pesa bilengi kabwana na bandako ai na suki sawa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.